dit que tanga bana o bazaki ya ye nga malata na anakati muta pesa nga kuma malata c'est Papi Kader bino bafi ya théâtre boye na musala o pona mibali ya poto soki batio na ye sur scène beau jouer nani vraiment akobeta moninga les jeunes pas l'équipe princesse place boye bino ne bato nde baotala nga la dona dona ouais na bien un problème malgré que toza ba camarade mais tokuta na kana musala Salim Lolo Salim vrai frère Isosé William le million de la presse moi na babotsoaé on aura toujours on a liboso na bino pona ko CPS bino ko memela bino ba actualité ko memela bino ba polémique aux passé côté ba comédien côté ba musicien côté ba pasteur côté il y a ba domaine nyonso bozala toujours wana na John Image TV et sans oublier à mon sponsor privé personnel John Image avec toute sa famille je vous aime vraiment beaucoup babi derrière caméra tout monde Willy oui assimi vraiment ba image il y a John Image babi le toko so là vraiment na moko ya artiste comédienne oyo na ye toko vraiment ko beta c'était na ba réalité au passé na monde na bango na émission 100% polémique na kosenga à mon réalisateur privé à fond la po tozwa invité na nga ya mukolo ya lelo bonjour artiste bonjour bonne santé mon sapé oui santé très bien balobi bino ba artiste comédien ya ba sipi mibali boza vraiment na pour le moment barankine komi bino mingi pour le moment koboyana ekomi ya trop donc vraiment mbango vraiment pe ko beta c'était et le konini et zo sala bino o meke un peu ko profiter ko pesa ba oya yombote pe moi présentation merci bayangai ngai malata église jaune babi jaune tina kati bambote na nga na ba o nyonso bayebi nga malata église jaune ba o nyonso batalaka ngai donc bambote vraiment ebelé parce que moi je vous aime beaucoup bino pe bolinga nga na yebi ke bino pe bolinga nga nde ngai na lingaka bino c'est ça. OK malata directement question na nga liboso ezali mosala o ya théâtre eloko ne pour ça qui au sa mosala ya théâtre eloko nini epusanga na sa théâtre parce que nazaki to nazaki mwana mukie na bandai mingi bayana nga bayebi ya Myriam Izoka donc Myriam Ekila Rachel Mboula la journaliste bayebi donc ezaki ke na la muki na tongo boye na ko bando sekisa ba grande sœur na nga na ndaku nazobina na nga bibina bina bango bandai ko sa bango bien Angèle Bosenga l'aîné de la famille bayebi mambo nyonso na loba o nazaki non nga zaki na tongo se to la muki boye na banjo bina na nga bien na sa ba bilo mo bango ba seka na banda ekolo bango ke ngai sans que nazala ou bien que nazala journaliste yeba kaka ki nazala artiste bango pe banda ekolo bana ki ozala bongo parce que onde bande il faut na sala kaka nde na ayoka ki posa wana tant nazui diplôme nanga nde na baki siko na sa nini na sala théâtre nina kotaka mbamo ki na bando sa théâtre groupe nanga ya liboso na bandaka na Sinarc pas président Caleb wana à l'époque ba te belé ba la duchesse ba pesanga ba répétition kuna donc ba te belé wana isa groupe na nga na zalaka vraiment o na bandela ki vraiment musala na nga ya théâtre na bandaki kuna et tant on a longé kuna mo ba mbeba mo ezaki ni na yeke kuma pas Papi Kader mon président vraiment place azali ba mbote na e tant na yoko ma pa Kader et groupe ekufaki nango ezaki lisusse nde na yeki mbamo na komi na Académie des Stars. OK, l'Académie des Stars. Tant au côté qui monte au théâtre, vous avez qui la bienvenue directement parce que malobi bino na bino bozo boyana. Vous avez qui la bienvenue. Il y a makasi koleka. C'est parce que zaki ke tangu dans ton message qui déjà parce que président Nabiso Papi Kader Zala qui déjà kokumisaka groupe Académie des Stars parce que bazaki boena mon président Modéron Totokani donc bazaki vraiment ko solo là dans ton message qui déjà empereur Tchouké le moto bazaki to sala ba film mais bango pe bazaki ba invité bazoya to message qui déjà donc tant na kindeki na yaki Académie nazaki na mutute wa inanga na Académie donc mutu nyonso na Académie ayamba kinga bien mais les jours kout na kindeki
nalanda ki copine na ngande na yo tala répétition na komi wana EBM bayambi nga ya kaka parce que na joie na bandaki ko jouer tonalité bango bando ya kuna ba monanga non jouer tonalité donc bayamba nga vraiment kitoko kitoko vraiment na koti nde na zape lelo na otambola ka kitoko na kati académie respect na musala respect na ba chef na nga bayebi. Directement babi émission biso o eza 100% polémique émission o to kotaka vraiment tant to koti to bimisaka vraiment ba information moko oza ya solo za clé balobi ozo boya artiste et comédienne Marie-Jeanne Bololé balobi yona Marie-Jeanne Bololé bozo wela nini ozo boya yo olobi que non yo ndenge za boye oleki na musala oleki na ko jouer eloko nini oyo esa ki obo ya Marie-Jeanne Bololé. Ya Jeanne de moi-même hein bon wana ya Jeanne de moi-même donc na linga ye mingi pa linga nga mingi l'autre fois to za ko zana e donc to solo la ka kitoko respect pesa nga tant que petite sœur na nga na pesa ka respect à koleka tant que grande sœur na nga jamais ata mukulu monte kutu ye monde sa bonso yo ki ke ngai na we e côté te abo yango makasi pour respect lekebele donc na bien ndo tanga ba respect o ye tam so tianga na place na ngana o ngapi no tia na place na ye donc akama makasi donc ko kama ku te abo yango nde makasi abo yango makasi ata ya muke pembeni ezati surtout côté qui monde ya théâtre avant au côté ngo o to ba awake obo ya Marie-Jeanne Bololé mais na habité za encore en ligne na bino ba comédien que devant l'écran pardon au bandere mosusu mais na sima ya mkonga moto ba pendere mosusu tant avant au kota mosalo ya théâtre au bandaki nini ko sepela nani na sepela na bato ebele na sepela na hein si la bisal bekam nga vraiment c'est longa na linga na bando jouer bongo na sepela na bato loko Irsil Péchanga c'est ma grande sœur chérie bato belé na dans nazaka na linga kana za idole ngani na abuna zalaka so tchenga place ya bano baza malamu non jouer moi malamu so tchenga place ya bato baza mal à la tête non jouer so tuni ba chef na nga ba pesa biso répétition donc ba yebiso ki azala abwena kanga maka na rôle mode donc na envie ba toana so na za place na hôtel ici Péchanga na lo ba il faut nga pina jouer abwe ko so na za place na hôtel be comme si la bisol mams no mona nga pi funa za abwe ko show mo bwe so ba bina nga ki tsala bwe donc ba toana nyonso ana ni na linga kana za la bongo Belinda wa groupe Sinark ya bibiche de moi-même donc na linga na za lokwa ba yaya wana isala nga bien jusque là lokwa na mona na komika wana te na mona ka asiki na yebika nante na mona ndeti na yebika nante funa koma na place ba yaya baza wani yango yaya nyonso nga kutana ni na tournage place nkinda ko tourner ba bengsinga so na kutana yaya nyonso pa na nga za yaya donc elo ya mabezati loko ya mabe ezati balobi fille moko ya théâtre comme on a princesse autrement illustre balobi fille wana ye penza azo beta na ba film azaka ka pembe lokola yo balobi est-ce babi yo na ko boya oza makasi mais soko leki liboso ya caméra ozo bwangana oboya princesse obi princesse ay loti yo babi obi ke princesse za eloti ni ezo peso ba assurance bongo ye ebele ya koboya ba collègue na yo koboya ba ene koboya bandeko oyo okuti na musala to ba oyo bazoya balobaki ngazawa ngaluka na mona balobaki azaka mutu o ayebisaka balobaki balobaki naluka balobaki franchement oui naluka balobaki parce que soit azaki mutu ngani nalobaki nini que princesse azelote non jamais nakoloba bongo te princesse na yebi na tokutana scène moko te tokutana na scène moko te mais ala tam sunga ya ki tournage de petam to tourna pété que to ne ba bengisa biso boye to tourner ensemble te ezala ki na ke tam sous place yango na kuti mais tout ça un problème te so na ye bonjour mais non to doit tenter to sola na princesse mais nga yebi na yebi vraiment princesse très bien na ça problème na été
Surtout Batio na ye sur scène beau jouer. Nani vraiment ko beta moninga. Oh. Mongo wana est-ce que ngani mna lo batin bateau ba otala biso ndé ba juger biso tu otala que et les jaunes a joué boy princesse a joué attends sous princesse a l'équipe aigle jaune place boy avec les jaunes pas l'équipe princesse place boy bino ne bateau ndé ba otala nga o ba otala nga na princesse ndé to jouer ndé ba yeba ke yende mutaleka ki ye mutaleka kité là nga no yeba te ki nga l'équipe ou pas bino ndé muto yeba bato batala kabiso wana mona tamsu soki esalami pe na sambela yango ke esalama pe tokuta na scène moko to jouer wana nde tamsu so okotuna ngai yango ke te na monaki eloko bobosaki na princesse a gagné ki oui na eza na match partout la première azalaka bien mutu nyonso azalaka donc nga vraiment na éviter oui on très bien que au salara vraiment tonalité makasi mais qu'il y a un peu que ça moi tonalité pour na fan na yo pour na bande connaissance partout dans le monde c'est ouais ba fan na maré na zaka ko jouer tonalité menatika mais le kolapé na sala ka ngo kaka lokwa na za artiste il faut na miko nzakumba yaka yo ene boy yaka yo ene boy tela bato oyo bazoluka babundisa ngai bato oyo bazoluka bakabola ngai na bandeko na ngai tata ngai ndengo zomona ngai yawa ngai naza malata mwana mongala ya solo oyo abotama pembeni ya ebaleza nde ngai tata ndokenda yebisi yo je suis blakanisé na makambo oyo zoluba ngai et citoyennement ekoti na kati yango wana nazoboya na ngai makambo oyo tata ngai nazoboya na ngai na boyi na ngai donc bafana ngai bao bayebaki na malata mais lelo na jouaka sous tonalité te na comment jouer normalement étant na commune académie des stars mon président modéro Toto Kanda ebisanga ke na jouaka sous tonalité te mais eza ba tournage msu bat ba invitanga na jouer à tonalité mais na académie na jouer sous tonalité te tonalité te est-ce que vraiment oyebi artiste comédienne na kombo ya la Donna Donna oui na yebi Boza en bon terme naïe. Tous années en bon terme tes poignes. Tous un problème. Tout coûte un problème te. Tous un ni un problème moko. Tout à coup jouer naïe puis tous un ni un problème. Malgré que tous a camarade mais tout coûte un gana musala. Mais tous a camarade que tous a la camarade non. Oui, n'a un problème naïe te. Il y a c'est bino qu'il y a un problème nanga. Monique, tous un problème te. N'a un problème n'était pas un problème nanga. Maintenant tu dois temps à 10 secondes. So na 10 minutes wana na bouki. À 10 secondes non tu dois te tu vendre boingane to soula. Non. Oui. Non tu dois tenter. Ce que les lois nzamba lobi que non abandeli mokili olingo zanan. Abandeli mokili. Oh non linganzambe ata na abandeli mokili ngana zaka na place yo nazana mo et soki o bakisela nga lisusu abakisela nga lisusu na koma na dimension ngai moko na lingi ki ezala ke te lelo kwa na sala ka théâtre soki lobby na zala ta msusu mama présidente Moboye ou bien ya mboka ta msamboka non soki nzamba bandeli mokili abakisela nga nde lisusu mayele na yeba lisusu ko sa musana nga bien. Donc ce qu'on bandé la mokili abakisenga suma yele moko bwe likolo abakisenga su lito ya ko yoka lisusu bato ba ko diriger nga nde sala nga TikTok ba bino ba fi à théâtre boye na musala o pona mibali ya poto est-ce que yo pona mobali ya poto mais so na yaki pona mobali ya poto ndo lobby ki ba fi à théâtre ba yaka pona mibali ya poto so na yaki pona mobali ya poto c'est que avant na zo diplôme wana na bandaka ko envier mobali ya poto parce que na zo diplôme na 2009 na 2009 izaki kaka na makanisiki na yo linga mibali ya poto denga moko bwende na tambola na nzela boye est-ce que papa na ebisa o batebeye ba se tropaka na makambo wana ngai ndenge na za boye kitoko ya mutu ou bien mabe ya mutu mutu ayeba ngo eza mutu azosepela na ye. Est-ce que mon bali pour sepela nga foza kana poto mon bali vraiment pour sepela nga foza kana poto non to komona ba mambo wana mingi bato ba chaka na mutu ke ngane na yeboe na lata eloko mukuse na lata na mitika libumu libanda pour mon bali ya poto amona nga non c'est faux et archi faux so zakaka awa o mona ki
tela vie ya mutu mutu ayebaka ngo nzambe akonta déjà bapa na biso tozana kati ya mabumo bamama ya biso me nzambe akonta déjà bapa na biso ayebi ke aigle jaune ndaza boye osuka ka oyebi ke bato mosusu mpe okoki epoto lelo intimene boye bayoki ke okufi eza destin te oyo nzambe asalaka ke yokende poto loko oke yango na makambo ebele okoti mambo ebele omona bonheur wana te moni mais nzambe ayebaka ke nga aigle jaune ta mosusu carrière na ngai ya ememanga ti bamboka minene mpo nifo nazala nango pressé non nazala nango pressé te nini fo namema wana bapressé mon boye ezala même mpo na makanisi nango soki mpona bafille oyo bazalaka soki aye na mosala ya théâtre ayeka mpona mobali ya poto kotia batrouble na bafoyer ya bato mpe en plus bamibali oyo bazalaka ke aza na mwasi nini kuna na poto mais aye awa aye kokosa fe ya théâtre ke aza divorcé azali na procès ya divorce okoki vraimen koba bango nini non bafille wana oyo bazalaka ke aokana na ndako na bango yaya okufa vraiment po mobali poto siko alingo te oluka okotisa biloko ebele po esa nini alinga yo ntango siko me yebango amour oyo ezalaka ya bien ezalaka amour te ke yo moto akendaki abakisaki boye tika moto alinga yo ou bien mobali alinga yo na ndenge ozaleli alinga yo ndenge amoni ata mobali apoto yango wi toboyi te pota mosusu nakovanda boye mobali apoto alinginga ntango mobali apoto alinginga eza te ke bafille oyo bakendaka ke mobali apoto alingi yo olingi osala ke mobali makambo wana eza ebele oyo bato bakomaka ke po na divorceaki nasalaki boye naza na mwasi te boye papa siko eske po olinga mutu po mutu andima yo il faut kokose ke odivorce na mama bana yo boza na procès ya divorce non okoki kolinga mutu oyebisi mpe mutu wana ke tala nazaka boye mutu oyeba ta nini oyo akosolola na yo na tani soki mpe alingi yo soki yo mpo olingi eka na ndenge oyo ayebi so vérité eleka nyonso bato balobaka ke nga na divorce na mama bana nga swati boye po asani aconvaincre non koconvaincre ebongo te yebisa ye vérité ke non mama nga ndi naza boye soki ayebi ke akolinga yo aolinga oka boye mais soki ayebi ke ote moni donc pasi na nga excuse pasi na nga ezaka ki na bato ya poto yango oyo bazalaka ke oza na mwasi na yo na bana yebisa mutu vérité parce que soki oyesi vérité ka mosusu ekolibere yo na makambo ebele ekoma boye moko mosusu yo oyesi ayeka abengo na 20h mais za moko mosusu boye abengi yo ta mosusu boye na 22h ebebisi lo makambo na yo parce que ekumba mutu bolingo ekokumba mutu mpe babi erope na oki na baposa na yo kavwa na ye président na yo olobi ke Papi Kader alobi akenda poto na mbonga ki showbiz. Est-ce que c'est solo? Non, président, ça non il y a solo té. Il y a solo té makasi vraiment, il y a solo té. Président nanga zaki do nga na bana ko linge mingi. Po nini? Na mona ye ando vivre boye donc place au makambo malamu eza nde oyo ya tiaka lito place au balobi ke likambu boye bato ba kokate nde ya tiaka lito o makambo ba jamais na tikala oyo kangote pe na yoka yango te na yoka ngote oui siko pourquoi kaka bino ba président ba président la bino kaka bana oyo bozali koyekola kaka bino kaka ba fille to ba jeune bokoma basi ya ba président na bino to mibali ya présidence na bino ozolo ba awa ke ozali na groupe ya Papi Kader mais olongwaki parce que groupe ekufaki mais kaka ndenge makambo ndenge eboma makana ngote balobi na kulandela na ngai na ye koyeba ke olongwaki parce que owelaki Papi Kader na moninga no moko kaka comédienne pas plus ayebani oh na yebiso makambo wana non ebi atande ezalaki ne président Tom Susu moi j'ai mon boy pananga etikala lekate nga loba mambo eza o ezate na lobango te poto otambo na samo donc atikala tamu kete ke aloba nga likamu bo mbala kama nanga nani wazaki na non donc atanité Papi Kader apona ngaza papa na nga
nga pe pa na ya bando ko zwanga mwana na ye parmi bato bazaki na plus que 20 papi soki abandi ko tanga bana o bazaki ya ye nga malata na anakati muta pesa nga kuma malata c'est papi Kader oui donc o mabe mo boino na o camarade na nga mo boino et puis te camarade on parce que ba camarade nga nyoso tozaka na bango pa Kader tu le lot to sulabi si lelo to sola bien to benga na ka ba staff ba fête ezeka benaza wana pichu na mbaki pinela uma de Bundes donc ba Bernice ba donc ba te basé belé ba copine na nga bato to zaki vraiment que so lelo ba biki papi Kader spectacle za place boy nga malata na za na bato na tangi wana boza donc o li solo mo boki président donc ezala atati ezalati sikoyo tozonga mwa mukie balobi oza mwana ya académie des stars. Est-ce que oyebi que to oyokaka to monaka que Mimika Bongo aki mwasi ya président na yo modero pe mwa mbutu epesamaki entre Blandine Mafuta na modero na Mimika Bongo paraîtrait bazoboyela modero. Oh ezalaki bongo nga yebi ongote na yebi ongote attendez na za académie le malgré bana koti na académie na umeli vraiment makasti mais na yoka na lisolo bongote ba welelaki donc na yoka te bango nyonso mibale ba sœur na ngai Blandine Mafuta c'est ma sœur ma grande sœur Mimika Bongo na linga ye nini mingi ndenga jouaka nde mona Blandine Mafuta pe na linga ye ndenga jouaka donc oyoka lisolo mo bo soit baswanaka na yebite parce que soko ozalaki te mais oyoko ta place mo bosika mo ba basongi bazalaka tam so ko beto lisolo na ndenge mo boye ya kuzu omoni donc natikala oyoka te o ba betela nki Blandine Mafuta non na yebi ongote na yebite ezala pété voilà ta basongi ngo bazala po partout bat bazala songi azanga te oyebi donc ata basongi ngo bazala kame batikala obeti na lisolo ngote na yebi ngote moi conseil na ba ndeko nyonso obazana posa ya ko sala théâtre koki vraiment ni ko bango ni muto yo vandi na ndako ona olingaka osala théâtre ya tango olongo na ndako na parce qu'ils ont ba film susu ba fille bana mibali mususu pe basala théâtre lelo tam su ba vie na bango ezaki a vie na ngai za parce que linga te yo ndo zolongo na ndako na bino po oya otuna oya osala théâtre po yebi kende na ke sa théâtre bino kende po na bendi lèvre na ngai na sali boye po mobali mo boya mo na ngai oyo mo mbali obi ya ngai na kebo na sali makamna na poto alinga nga po envoie misanga non il ande tango obima na ndako na bino bintenga eza kwa mutu ozi musala na bureau. Est-ce que yo oya ba vendre ça yo na bureau boye oya kata musu na bureau sans bic boyebi ke yo ndefo onota ba komba bato ba ya na bureau non donc longo na ndako lobaki ngani na kebo na kende musala oye ya lobi na nga nzambe nde muto oyeba ayibi nzambe ndefo oyeba ke lobi ya muto ezala boye mais soko lobi ka ke ngani na kebo ni na kende bo fo mutu mo bo fatala ngamba moko non c'est l'autre parce que eloko no ya liboso po otia na mutu no yekolande bulo nde makambo o président na nga modero o abetaka CTR nyonso ki tango zolonga na ndako yelande musala boni so ozoyela musala te obinde na kebo non oyeba pete koma boye batiota musu na scène boye mutu mo boye batio na scène boye o incarner rôle non te po nini oyelaki nte yo yelaki makambo susu directement ba mbote na yo pour ba o nyonso balinga kope so za numéro ya contact kopesi directement. OK. Ba o nyonso balinga nga na pesi mbote na nga na Cliff Panupanu na Panupanu mobimba Clarisse Panupanu Sido Panupanu Martin babi wana ndi mama de mama mo malamu mama moko bien na kati ya France ba mbote na bino babi notre père